Congo Esengo TV. Voilà, bandeko, Congolais partout, ngao abino, noko Clovis, tope ngwashi, tope muyumba, pe maseba nabino, napesi bino mbote bandeko. Nalombango na keiko pesa un grand merci na ba bonne na biso ya Congo Esengo TV, pe lisusu nalobi un grand merci na yo oyo ndeko oza ko disposer vraiment temps na yo ya kotala ba information kouta na Congo Esengo TV. En tout cas, merci vraiment mingi pona temps na yo bandeko. Kasi na moko lelo bandeko, ngai noko na bino ngai muyumba ngama nseba pe ngwashi ya Congo Démocratique du Congo, Congo Démocratique bolimbisi na pusani liboso na bino ko pesa bino vraiment un grand merci pe ko talisa bino développement ya situation oyo elekanaki lobby entre gouverneur Gentilin Ngobila na banoko na ye ba commerçant ya zando tope na lingala ya sika tokoloki koloba ete toye kopesa bino toye kopesa bino pièce contre pièce ya masolo oyo ya gouverneur Gentilin Ngobila na banoko na ye ya ba commerçant. Alors bandeko ba Congolais de partout bolanda nga na boke po ngai noko na bino Clovis na pusani pona kopesa bino ba information vrai ba masolo ndenge na niveau makambo ekomeli. Alors bandeko bino mo boyebi na mokolo wa lobby ba commerçant na idéologie ya pièce contre pièce bazwaki décision babayi ke non ndenge balobaka na anglais enough is enough. Na monoko na lingala sika balobi pièce contre pièce. Wana ndeza lingala sika. Alors bandeko commerçant bazwaki décision ete basila nana noko na bango Gentilin Ngobila. Po bamoni penza Gentilin Ngobila a dépassé non seulement ligne rouge, to komi na koluka ligne nini oyo noko Gentilin Ngobila a dépassaki. Alors bandeko nde bomonaki ba commerçant ba telemaki ba abi ke non ba keko ba okota na zando pe ba oteka na makasi. Nde bomonaki bino moko bandeko tango ba kei wana ba koti na zando ba noko na biso ya ba policier pe bango pe bazalaka sima te ba telemi ba beti ba masasi ba bwaki ba gaz lacrymogène na ndenga mokete bandeko. Gaz lacrymogène e bwakami mobombo mesano mena ese bwakamaka te contre bato bazoboma ba Congolais kaka na Kinshasa place oyo bato bazoluka pena kotombola mboka, kotombola économie. Place oyo bato bazoluka pena kotombola po mutu so ake koteka akozwa mbongo afuta taxe à l'État. Mutu so abimi na ndako afuta transport wana bakotia carburant na bakofa donc eza cycle mulai ti mbongo suka nango ekweya na caisse à l'État. Mais bato wana bazoluka vraiment intérêt ya Congo nano d'abord nde bango wana nde bakobwakela bango ba gaz. Eloko moko peteke pièce moko peteke oyo balakisi ke non voilà nini tokobeta masasi parce que bango baza na biloko tel non emonani te po siko toza na idéologie ya pièce contre pièce emonani te bango baye na pièce te eyelakisa ke non nini population eye na biloko esimi biloko esengeli tobeta bango masasi non. Alors bandeko gaz lacrymogène ebwakami conséquence nango bandeko batu mibale bakufi pe batu mitano bazalaki blessé. Kasi banoko na biso ya police balobi ete batu mibale bakufaki
ezalaki bakangama na courant. Ok, likambute, bakongole de partout. Bolandanga na bo kebi nyoso. Tangu bakongole batie pression wana. Bakei bakota na marché central. Topen ndenge tobengi zando na makasi. Pression o bachaki. Ba marche o basalaki. Ba retombe na ndenge balobi na monoko ya ba Macron. Ba retombe nango ezali nini na Paul kaka na journée à lobby premier ministre ya République a convokaki noko na ye Jantini Ngobila. Bakutani basoli bango mibale après kosolola kobima ya noko na biso Jantini Ngobila tomoni a annoncé que non nazwi mikano ville ya Kinshasa pe na commune ya Gombe ezo nazoko déconfiné yango d'ici une semaine. Bandeko to yokana nano ngana za noko na bino ngana za manseba pe muyomba to landa nano to yokana nano to so nano entre biso na biso ba congolais. Donc po noko Jantini azwa mibeko wana esengela eka bato bakufa. Bon, bango balobi ke no bato bakufa ki na courant. Bon, esengela eka bato bazoka. Po ye azwa mibeko wana. Bon, tuke eda musika te. Ye alobi azo ko déconfiné ville province ya Kinshasa. Y compris na commune ya Gombe. Elingi koloba nini? Ba commerçant pe ba ozongela musala na bango. Sikoyo ba commerçant ba kozongela musala na bango ndenge nini? Ye gouverneur, ye noko Jantini Ngobila. Eloko nini ya prévoir? Parce que ba magasin, ba entrepôt, ba bengani ba mesa nyonso abuki na biloko na nini na kati ya ba entrepôt na ba magasin nyonso atumbi. Siko ba commerçant 30 000 commerçants oyo bateka na zando bakoya bakoteka nini. En tout cas bandiko yango sikoyo motuna na biso toza kotuna petolingi toyeba ye ko motumbi biloko ye ko mobuki biloko ye wana a déconfiné ville province ya non a déconfiné na nte aza kokende ko déconfiné ville province ya Kinshasa pe na commune ya Gombe. Mais kasi ba ndeko wana ba commerçant ba koteka nini? Sikoyo ya opesa bango ako rembourser bango mutu na mutu ayebi pe mutu na mutu kombete oyo azali na encore marchandise. Ako rembourser bambongo na bango to yeba nanu. Alors bandeko toke na musika te totala nanu élément o na régie et bongo to zonga juste après bon comme ça to continuer analyse na biso. Alobi boye jusqu'à nouvel ordre zando ya monene ezali ya kokangama. Bato bako sabino te baloba bilobela te batika biso to sala musala ya Kinshasa bopeto na kati ya Kinshasa. Oya boyi akino sala mboka na ye Israeli. Voilà, gouverneur, toute question. Zando ezali d'abord ya kokangama natina ya confinement. Tokangi zando. Mais yango na confinement na toko profiter et ko continuer ko kangama na ko continuer ti kino toko sala misala. Soki to sala misala te zando pe e ko fungama te. E bongi to sala misala to bongisa oya biso mboka. Ba ninga ba bongisa oya bango mboka. Bongo wa biso toko zela banani ba ya bongisa biso. Voilà, merci Bande Kondenge Boza, toujours resté branché na Congo et Sengo TV. Ne biso toza ko memela bino information ya solo, information triquetée. Alors bandeko, tozali koloba bo bino moko boy mona
langage ya une autorité numéro 1 ya ville province ya Kinshasa. Azana kati ya concert te, aza pe na kati ya fête te, aza pe na famille na ete na ndako na ete, mais atelemi liboso azo s'adresser na ba Congolais topé na ville province ya Kinshasa. Botala wengetisation ya langage. Langage ya boye un gouverneur aya koyebisa batuke bosala mokili na bino. Et c'est ça langage yoyo une autorité akoyo kopesa na population. Eza normal ti bandeko. Eza normal ti. Na hôtel de ville ya Kinshasa. Tope gouvernorat ya Kinshasa bandeko. Boyebi ba gouverneur boni o baleka kuna. Noko Jantini Ngobila. Yo yebi mama Nzuzi wa Mbombo. Oyebi Moleka Nzulama. Oyebi Général Liwanga. Oyebi gouverneur Amela Lokima Bahati. Oyebi gouverneur Kibabu Madia Tanzao. Oyebi gouverneur Kabaidi wa Kabaidi. Ebongo oyebi ya Mongol. Ya Mongol. Gouverneur Mongolo Diaka. Goda Gombo. Yo yebi ya Mongol. Mal ya Mongol maganda ko tambola na cassette na ye oba boka ye na bana wenge na poche po na fête ano chaba ya binango mais atikalaka jamais ko wengetiser langage na ye na liboso ya ba peuple congolais etikala ko salamati atikala ko laksa batute ke ye aza yanke mais par contre to mona ya Mongol soka leki na liboso ya peuple na télévision ya Mongol azako pesa moi ko sekisa peuple au mona zo yebisa peuple na ndenga maele mbongo yo bolia yango azoko cha bolia yango te mbongo yo bolia yango te azolakisa peuple mais a wengetisaki langage na ete na libosa peuple plutôt soki bat bazo landa bazaiko tango bazaiko landa ya Mongol batu bazaiko seka et batu bazaiko comprendre que mbongo wana bali yango te et conséquence nango peuple ali andor lia ba mbongo wana te ba biye wana te biso sto yebi mais gouverneur oyo ya lelo na kombo ya Noko Jantini Ngobila amemi biso langage ya ba orchestre aye ko laksa biso ke non azo osala recrutement ya orchestre ye alanga koma asali orchestre komo nango Hôtel de Ville Musica aloba na batu ke non voilà o alingi te asala mokili na ye basala mokili na bango wapi biso ta ba congolais mokili na biso yango na Congo nzamba pesi biso Congo to osala mokili na biso ndenge nini yango gouverneur na kopesa yo conseil bima na télévision senga bolimbisi na peuple congolais en particulier ville province ya Kinshasa. Et ça très important parce que yozali agent ya l'État omata okita oza agent ya l'État salaire o bazo futa yo ezo wuta na mutoki ya ba congolais ozo zwa salaire oyo yozo bika nango na libota na yo to pe na famille na yo ezo wuta na mutoki ya ba peuple congolais. Alors il faut opesa respect na peuple congolais. Owe ko ya ko laksa biso te ba congolais ke yo nde oyebi ndenge ba wengetizaka langage na milieu politique. Non, bongo te.
toko wana pena to telemeli yo na ndenga moketi. Alors bandeko ba Congolais nazongi epa na bino. Bandeko ba Congolais de partout bolandanga na bokebi. Na koloba boye pona biso ba petit peuple. Biso yo tomataka ba transport en commun. Biso yo toko kende koteka na zando. Biso yo ba mama bipupula nde tolobaka. Ba mama bateka makala. Congolais de partout. Désormais tozala te ke tolobaka yango bakonzi baza wapi. Non, totika langage wana yango bakonzi baza wapi. Yo petit peuple oza wapi. Lelo yo po Congo emata, po Congo etambola na ndenge biso ba Congolais tolingi, esengeli biso ba Congolais lelo to changer mentalité. Tozala na conscience collective. Soki to sepelite na li eloko ezala président de la République. Soki to sepelite ezala premier ministre, ezala gouverneur, ezala o mutu nyonso tu nani, autorité nyonso plutôt. Soki to sepelite na likambo asali, to lobate ko yango noko fachi beton, yako taela biso likambo te, biso nde peuple, il faut to pousser ba autorité bazwaka ba solution. Tango to koma ko pousser bango, to mona makambo ebanda ko changer. Peuple congolais, Congo ko changer à partir na yo petit peuple et non à partir na président de la République. Non, il faut to bosana. Il faut to bosana yango. Tozana idéologie à sikoyo pièce contre pièce, n'est-ce pas bandeko? Voilà. Na meme bino exemple pièce moko na meme bino. Lobby bandeko ya ba commerçant ba marchaki. Ba sali ba lobby que non, il faut aussi na noko gentili ngobila. Résultat na ngonin lelo. Kinshasa ezokende na kozala déconfiné. Soki batu bavane na ndako, est-ce que Kinshasa ngozala ngokene déconfiné d'ici une semaine? Non. Yango wana eza important. D'ailleurs bandeko, eza na roi mon côté na monde, eza na président mon côté na, je répète bien, président mon côté na monde ou autorité mon côté na monde, oyoyo asala kamakambo soki conscience collective est poussée ti akendaka ndeor na ngoti. Exemple moko nazo te ya te, mais nazo talisa bino exemple na Bible. Jésus-Christ, tango roi alobaki ke natali na moni Jésus-Christ a na faute te na nina libéré. Peuple balobaki non, biso to lingi kaka ba crucifié ye. Roi alobaki nini, lokola bino bolobi, ok, na sukuli maboko. Pouvoir mon côté ezalaka likolo ya peuple. Bien que Jésus-Christ ezalaki volonté ya Nzambe, mais ezali pièce justificative na biso ba peuple to yebake soki to telemi lisanga, soki ata batu oyo bazokufa na este bandeko. Na este batu bazokufa, soki lelo yo les 26 provinces to telemi to lobi ke ndenge balobaka na monoko anglais, enough is enough. Soki to lobi trop c'est trop na monoko ba Macron, trop c'est trop. Na monoko mboka na biso na lingala ya sika to lobi eleke pe mingi. Tozo sila na bango. Na nini toko ipe koloba na lingala oya dynamique to koloba tozo sili sango. Po lingala ya dynamique. To sili sa makambo ya ese. Eza na ngote ko armée. Eza na ngote ko fachi béton. Non. Peuple congolais de béton. Peuple congolais de béton. To telemi 26 provinces. To marché de partout. To lobi ke ba situation ya est lelo esila. Bandeko eko sila. Eza na pouvoir mon côté na monde. Eko zala likolo ya peuple oyo aza na conscience. Jamais et ça la magate et banda pété
ekoma nanu pe te ekotikala mpe kosalama te. Ata Nzambe ye moko na likolo bandeko botangaka Bible bokomona ete soki mutu asali pression epa Nzambe, Nzambe apesaka pe volonté permissive parce que eza na deux volontés ya Nzambe. Eza na volonté parfaite ya Nzambe et puis eza na volonté permissive. Soki mutu atie pression akozwa volonté permissive. Donc c'est pour vous dire que soki totie pression na likambo oyo tolingi ebonga na Congo, tokozwa gain de cause ba Congolais bondimelanga ngana noko na bino, ngana makila na bino. Na bandundu balobi ombali dimboda. Na bandundu balobi bongo ombali dimboda. Et na français balobi l'union fait la force. Ce n'est pas pour rien. Balobi union fait la force. Ce n'est pas pour rien. Na bandundu balobi ombali dimboda. Ce n'est pas pour rien bandeko. Yango bandeko ngai na bino pona na édition oyo na suki wana mais toye bango conscience na biso nde moego tombola mboka Congo. Nde yango nake rapidement kopesa spécial dédicace na ngai na Dodo Mpongo, le partenaire officiel, na pesi mbote na ngai na Merveille Kenzo noko na ngai ya lelo pe ya lobi ti libela, na pesi mbote na ngai na Nana Maliki na chéri na egela, na pesi mbote na ngai na le couple le plimbinga ya Grande-Bretagne, ya London pe ya Grande-Bretagne. Le couple papa Teddy Mbela na mama bébé Mbele. Tobosanite la fille la plus stylée à Manchester. Tolobi bongo la fille la plus stylée à Manchester. Izali bongo Brenda Mobiala la Pamba. Na bosani pete Sandra Somao na kata Bruxelles. Na bosani te na kata na Canada. Na pesi Dobimbote na Italie. Vicky, grand frère propre Vicky. Na pesi Mbote Mingi. Na bosani te Yannick Bongondo, le directeur, l'excellent directeur na Given. Na pesi Mbote na bosani pete ba Congolais de partout et psika bozwami na pesi bino nyonso mbote. Wana na lobi, ciao.